Shalom, shalom, peuple de Dieu. Oyo, boza kolanda biso na site na biso ya Sentinelle TV, na YouTube pe Sentinelle TV. To pesi bino bambote mingi partout. Oyo boza kobenga biso bandeko, oyo boza kobenga de loin ou de près. Vraiment tika kima nyamokonzi ebila bino bisika bozwami. Alors na plateau na biso toza lisusu na mutu na Nzambe, le messager Proverbe 30-30. Suite il y a message oyo Nzamba pesaki ye bandeko lelo, tout le monde en parle na ba site na bino pona ko laksake soki Nzamba pesi message Nzambe a confirma kango pe na batu mususu na bandeko mususu. Alors bo moni ba réaction ya batu makambo ebele oyo lobamaki lelo toza kolanda ngo na ba site partout. Alors tolingi to yamba mutu na Nzambe to yoka lisusu nini message nini o amemeli biso otoko kolanda e ngonga tonga. Shalom l'homme de Dieu. Shalom, shalom Mama Bena. Ok, vraiment. Shalom bandeko batali. Ouais, to sepeli ko yamba lisusu na site na biso na Sentinelle TV 1 to yamba kiyo liboso to moni ba réaction ya bato na message o Nzamba pesaki yo bato ya kofinga bato ya kumisa ke Nzambe mutalobi bato ya ko remercier bato ya ko soutenir de to moni lolenge ya bato nyonso. Mais lelo siko to sepeli pe suko yamba yo pona ko yoka nini oyo omemeli peuple de Dieu na site na biso Sentinelle TV 1. Bon, eloko ya lelo na pesi bandeko nyonso mbote na pesi bato nyonso tu oyo ba réagir positivement na négativement mbote Nzamba pambola bango pe na pesi Nzambe merci parce que Nzambe soka pesi au message ayaka kotinda bato nso ba confirmer yango to benga yango le messager et son message. OK. Soki tozwi exemple ya Jean-Baptiste Nzambe soka bengio akopesa location de bangile balobaka esika kovanda et akopesa ndenge no akolatela eloko ni akolia Jean-Baptiste moni azakolata bilamba ya poswanyama azakolia ba nini mabanki azakolia ba miel azakovanda na esobe et azaki na message na ya repentance, c'est-à-dire moto na moto oyo Nzamba bengi apesaka message na et puis so Nzamba apesa message a confirmer yango avant que tourna continuer na kota ezana bato ba sengaki pasta lakisa nani certificat na yo ya muse ya compagnie yango compagnie house en Angleterre bozwa numéro wana bobeta bomona que maison Didier Forme existe pe eza reconnu en Angleterre ngande na propriétaire nango donc na kosaka likambo te naza moto na ba vérité donc ba prouve yango bomoni ezali maison ya oyo naza nango awa donc yango wana donc ezali prouve nazo kosate pe na batu oyo ba benginge belé pona kabela bango mbongo au fait na kabaka mbongo na poto te na kabaka mbongo na Afrique esika batu baza bola na ba orphelin na bo primé ba ali mais awa na poto nazo sala eloko moko mutu nyo surtout oyo na problème ya immigration ba kataye aide ba pesa ke sumbongo te ba azwaka suli futa te azwaka sunda ko taza na avocat te akota en contact na nga na ko aider na lobi il faut ya na ba preuve aya na preuve ke ba futa ke sute azasi ngesika kolala eza musala biso ba pasteur futo sala ko zwa bato wana en charge mais lelo esa ma sute donc to lobi les messages et son messager na bandaki les messages ya pe ona ina zonga les messagers et son message ya ona lingi sikoyo olobela biso peuple na Nzambe tozolanda message nini lisusu na ngongo oyo o peuple bazoko zela biso ko benga partout nini oyo memeli biso etake le messager lelo ono olobela biloko mibale na kolobela musique chrétienne o ezali industrie ya franc-maçon ya Illuminati mutu nyonso to azosala musique chrétienne lelo o atekaka ba CD ba DVD azosalela Nzambe te akota déjà na franc-maçon na Illuminati boye ba mona ndenga olata tu na pesi ndeko oyo ya ivoirien ya Jésus-Christ TV merci mingi po a illustré yango alakisi ba Lady Gaga tout et puis a confirmé message oyo na lobaki pe na pesi producteur ya Mowe merci mingi ndenge aye batobele ba bengi azo ba esprit ya Nzambe nde tindiki ye a confirmé makambo nga na lobaki donc Dieu est derrière tout ça Nzambe derrière wana et puis et sali bien pour bato ba commencer na pardon bato ba komi kolela masumu na bango tout et tout voilà tozoke omoni nga na bandaki liboso na Kinshasa message na nga na bandaki na Kinshasa na lalisa Kinshasa KO na ba ko dénoncer ba faux prédicateurs alors parce que soki toke na nini na acte des apôtres
Actes des Apôtres 20. Toke na Actes des Apôtres 20. Okomona message mobimeza na Actes des Apôtres 20, 28 à 29. Et je sais na tangango. Actes des Apôtres 20. Et lobi boy. Tobandi na 28 à 29 balobi. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi. Évêque est l'accès ancien. Ok. Il y a un mot bishop en anglais. Bishop est l'accès ancien. C'est-à-dire, pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Église Nzambe Oyo, Saint-Esprit a pesio bandimi, Nzambe a sombango na makila na ye. A sombango na mbongo te, a sombango na Golgotha na pri ya chair ya passe. Alors, soki yo Nzambe atindi yo au paître ba brebis, au rendre compte. Mais Nzambe il faut prendre garde, parce que Nzambe azotala yo pe a rejige yo. Biso tout au rendre compte na ba troupeau moko na moko mondimi alandaka nga, mondimi ya kana église nanga, mondimi alandaka ba vidéo nanga, na ko rendre compte na vie chrétienne na ye. Pe na 29 balobi, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseignent des choses pernicieuses pour enseigner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Aux apôtres Paul a commis pemene na okufa, a commis couper sa ba disciple ne message alobi bo veiller ba lou ba kokota ba lou wana ba cruel ba ennemi ba koya na kombo ya Yesu na Bible, mais bazali ba franc-maçon baza ba ennemi à parole. Bit na bango yali basi ba pengwa basi ba bunga balingi ba entraîner groupe abatu yango moni to moni année au mikolonio soto le cas bato balobi baza ba père de réveil ba père de l'église bango surtout ba koma ba franc-maçon bango surtout ba koma ba sataniste. Alors ba simbi kisi ba simbi soloka balingi ba entraîner groupe abatu surtout oyo bazo ke na bango. Donc na bandaki na Kinshasa na ba révélation ba Poitalase na beta masolo oyo na beta ba sindi bato bayebi na TV na Kinshasa. Pe na yaki na Angleterre na silisi buzoba désordre no sozaki na Angleterre siko nzamba meminga na niveau mondial yango muni apesa kinga révélation ya liwa oyo ezaki pona ko introduire na bato baye baki ya solo nzamba zoba na kati na nga pe siko nazo kende na niveau international pona nini so toke na Galate 3:1 toke na Galate 3:1 oloka makambo nazo loba wana ezali na Galate 3:1 balobi ba Galate babandaki na molimo babandaki na molimo basuki charnel nani aloki bino. C'est ce qui se passe lelo na église en Kolo ya Congo. Église bandaki na esprit lelo église eza charnel. Bayeba ndenge ni mutakomi charnel, bayeba mutakomi charnel ne lateli na ye. Soki musicien mokili akomi na talako. Soki musicien ya Nzambe akomi na talako. Soki musicien Nzambe akoti na studio azobwaka bato. Soki musicien Nzambe akomo bimana ba producteur. Soki musicien Nzambe akomo ko betsa concert akofuta mbongo. Bible lobi bato nyoso bazoyepa na nga baya ya ofele. Mutu nyoso to asalaka ba concert payant. Mutu nyoso to atekaka disque ya Nzambe. Mutu nyoso to asalaka album ya Nzambe me azoteka mbongo azotia na poche azali franc-maçon azali banda parce que l'œuvre en Nzambe zaleni. L'œuvre en Nzambe ali osali musala Nzambe. Osali concert eza ofele mo sengi offrande. Osali disque no le rebimi olobi bon disque o ne rebimi na koti na studio na futi mbongo tout mais les réseaux tekama na rejoa sur 100% par exemple les disques PCO $50,000 aujourd'hui $30,000 au investir en on a aider ba orphelin ba opprimé ba bola bana balabala aujourd'hui 30% donc yambo mwana 70% au tient on a œuvre Nzambe 30% ya yo. OK. Parce que il faut couvrir ba frais ya enregistrement tout mais lelo ba yembi o nyo surtout ba lobi baza ba yembi Nzambe bo tuna bango ba album batekaka mbongo wana basala na nini bazo somela ngo ba lupangu bazo balela ngo basi bazo somela ngo bilamba bazo somela ba voiture yango etindiki bango na posa ya nzoto ba ke ndiko signer ba pacte ya monde diabolique ndenge ba Michael Jackson ba signer po ete ba album na bango etekama po ete ba koma célèbre ba tiki Nzambe ba pesi Nzambe mukongo. Donc musique chrétienne na oyo ya koteka ekomi musique moko Illuminati ndenge moko na bato mokili yango moni
bazali différence te bakendaka ba maison moko bakutanaka na banganga moko bakutana na biloko moko musique ya lelo soko tie musique ya Wera awa otie musique ya Patrice awa eloko ko différencier yango kaka eza ngebe na rythme mais nyonso tout eza nango musique moko yango moni Koffi Olomide na Wazeka bazolo bana kimukolo babi pona nini bino musique ya chrétienne ezate musique ya mokili ate po bango nyonso ba se retrouvera na ba maison moko bango nyonso babala na butu pe na moy yango bazondima te ke bango basalelaka nzambe po bango nyonso bazala ba maison moko bazala na maison moko pe ba se comportera ndenge moko voilà. OK. Maintenant, l'homme de Dieu, le messager et son message. Peut-être yembi na biso, bazana ignorance parce que peut-être bazana ba encadre ba homme de Dieu, o ba ko encadrer ba ngote ko zone sa bango na liloba, ko tali sa bango parce que soki totali ka Bible wana ba lobi musique, ce musique penza muto ayebi secret ya musique ezali diable. Musique et utapana nzambe tanga boaka ki diable atika ke na ba dona enyonso alors secret ya musique diable muto azana secret wana na yete na place so ko sunga peuple bazolanda biso ouais mais nani Lucifer azaki chargé à musique nzambe le nzamba bengani abotoli grâce te akitaki na grâce nyonso tout soko Lucifer akenda siko ko retrouver ba chrétien na ba pasteur lelo ba père nyonso tout ya réveil ya o balobi baza ya père réveil na pesi Albert Kankenza ozali président ya église de réveil à Congo na pesi un mois abimiselanga liste ba pasteur nyonso ba na sida ba oboma bat soka abimisa monte na obimisa liste wana oyebi ke na Kinshasa oyoko pasteur akomi ambassadeur de la paix pasteur akomi boy nzoka ezalaki intronisation ya Illuminati bambenda ibaya ko latisa bango wana otonisa batna stade o azokoma ambassadeur de la paix nzoka ezalaki intronisation ya Illuminati ba pasteur belé oyo tout bazana l'église aminene wana ba père de réveil baza ba Illuminati bazali ba franc-maçon baza ba pasteur nzambete alors musique nza sata akoti siko na kati ba pasteur wana pe na kati ba yembi omona lelo ba yembi yebisanga ba yembi elateli na bango comportement na bango yango zomona orchestre liboso oyo banda ko beta musique na Congo za Vox Day ata moko abongama te parce que Vox Day bazaki ba pakanu ba bongama te ti lelo ba yemelaki nzambe me ba bongama te parce que batuana ba ngwanda pesa ba mbongo ngwanda zaki na ye mutu azaki mutu ya nini ya gouvernement azalaki mutu ya sécurité azwaki ba jeune wana po a récupérer pouvoir a récupérer système ya information tout et tout bazaki ba pakanu ti lelo batika ba pakana ta moko abongama te alors batuana nyonso tout ba kota lelo na musique lokola loyenge esprit ya Satan eza na kati na bango yango lelo zomona bazo salela kombo ya nzambe mais baza basali na nzambe te bazali ba musicien chrétien mais bazali ba chrétien musicien te so bazali ba chrétien musicien tunga to mona nzambe rendre ale moleto hommage moni ndenge à se comporter qui bien kazaki pe na berère mais azaki moto na nzambe parce que Eden parce que banzembo ayebi pelisa moto eza ba révélation oyo nzambe atiaki pona ko libérer mboka pe yango moni babomaki mais ba oyo nyonso batikali mais maria Koffi moto wana ezo continue ba oyo nyonso tu batikali baza bato ya satana bato soloka na lobaki ba vidéo ko bima ba témoignage ko bima tozana na début nzambe azo bimisa bango poisa bokomona ndenge basuka OK maintenant bokolim sanga ba ndeko o boza kolanda biso maintenant mutu na nzambe tomoni bato bazo benga yo tu basai na nzambe musupi bazo benga biso pe nzambe alobela ki biso tout mais pourquoi pas basai na nzambe na pe bakwa pe ko bima baloba pourquoi pas ba ko ba kaka yo nde message wana oyo ko pesa beto zo mona ba on pe ba so ko benga bon na omoni eloko liboso po yebake biso tozu molimo ya nzambe molimo ya nzambe ezotindika biso to banga te molimo na nzambe ezotindika biso to ba vérité to banga te to ba vérité parce que moto azana molimo ya nzambe azali mokonzi ya batutu balobi l'homme spirituel juge de tout mais na milieu oyo ya ba pharisien bazali na hypocrisie makasi so tayi lokola moto lokola Patrice moto asala campagne ya kolakisa ke musicien oyo aza mabe musicien oyo aza ndumba oyo aza boye tolingaka ete abetaka na baorchestre te asala bote ye moto asala campagne wana mais soki yo okufi lelo yo musicien wana okufi lelo kaka ye moto aye koorganize do eza œuvre ya Satan eza œuvre ya milimo ya Satan ya diabolo et oza Satan amike ya minene yango na zebisi bato ya diaspora mutu moko a contribuer na makambo Patrice azo bate parce que gouvernement congolais eza na mbongo eyebi ekopesa mbongo po basala makambo surtout mbongo Patrice azo pesa tozana tina kopesa Patrice mbongo te fito pesa ne mbongo
na ba leader oyo bazali tokolo ba front citoyen pour na ko ça soulèvement populaire. À part soulèvement populaire, Moutoumoko a contribué na makamozangi na ni Tshisekedi ni retour à Tshisekedi ni quoi topé sa Moutombongo te parce que ezali escroquerie ya monene. Dans soulèvement populaire makamamboka. À part soulèvement populaire, toza susu na batumusu toko pe sa mbongo te toko kota makamusu te voilà. OK. Vraiment bandeko za participer mawa, toza toujours koya ko pesa bino ba révélation à travers le messager et son message. Mais na peuple de Dieu, différence nous ko pesa biso le messager, musique mondaine na musique ya Nzambe, inspiration na bango. Po bango baba biso surtout to beta kaka ba sentin moko ba rythme ngo esonaka ba guida wana ka yango moko tout mais Bible dit qu'il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Bible zoloba David l'air zako yemba soki Saul milimo mabe et attaqué David ayembi milimo lui musique ya Nzambe za musique o ezali na onction ya Nzambe pona ko libérer ba esprit mabe pona ko yemba pona ko kanga mais puis pona ko glorifier Nzambe. Mais lelo oyo musique o bazo sa na Congo ezali musique ya Illuminati, ça n'a rien à voir na Nzambe. Yango zomona batwana lelo Nzamba ko bisa ngo poisa ba comment ko sala ba miracle boke no tune dingo arrivé c'est ba mama ba katier ba arrivé c'est que batwana ba simba ba kisi batora ba walesa ba sala na onction satanique, onction ya mami wata onction diabolique yango moni na mususu za mugushi o azana Kinshasa na c'est un magicien. Ba yena magie ya kobimisa bato bambongo na poche et pourtant bango ba pasteur wana basala ba dollar ba men ça dit basala ba faux ba dollar bazo so bana basi mingi o balanda bango ba pesa bango sida et bazali ba pasteur oyo baza ba démoniaque oyo bazali bato na misala mabe. OK, peuple de Dieu vraiment toza na problème nene na kati na église du corps de Christ ya biso na Congo pe partout mokinumba o baza kolanda biso eza pasi pe mawa mais toza kolela pa na Nzambe ke Nzamba sunga biso afin que tozongela vraiment ndenge to bandaki ndenge mutu na Nzamba oti koloba to bandaki na molime mokoma to koyi kosuka na nzoto. Alors mutu na Nzambe na yebite na ba message oyo nyoso tout po to moni bato ba fingi bato ba kumisi bato ba lobby na ebite mais ba musu baza toujours na motema ekenze na incrédulité bazaka kondima te mais na message nini otokoki ko loba po bato wana bandima et puis tango za koloba ke intel aza faux ba sini nini o bato bakoko yeba po bato tout baza na ba donte sini ba koyeba ke muto yo aza na ba sinyo aza faux na ebite omoni leti mikolo yo pasteur nyonso bo omoni na croix ser nyonso tu bo omoni alataka lokola alati ba nzambala kangi banini ezali ba pétresse ya voodoo do voodoo ezali ba kisi oyo uta na Lomé ekenda na Haïti bazali na ndenge akutuma bino organisazo lata lokola maser bino organisazo nini nzoko azali pétresse c'est-à-dire azali nganga ya voodoo. Alors moko na bango ezali Lise Manzambi oyo bazo travailler na Blaise Manzambi bazali ba serviteur à démon parce que boye ba bien que Lise Manzambi azalaki mwasi ya noko ya Blaise Manzambi ba pesa kiye aya na poto abotola mwasi ne nani abotola noko ne mwasi e balala bilakeli mabe ndeko wana asimba bakisi ya makasi yango moni na site na ya Kazarema ezali site moko isika zo sala publicité pe azo sa promotion ya monde satanique yami balé radio pain du soir donc radio pain du soir ezali radio moko satanique ezala ba démon et pe ça va ba démon. Alors bato nyonso tozomona tozwanete ba pasteur o tout basali ba déclaration ya kofinga nga ya kosala ba vidéo contre nato et tout bazali ba pasteur satanique ba pasteur maçonnique tozwanete na Bruxelles ba pasteur ba benga ba jimo baza ba pasteur ba benga na ba na Suisse nga na benga ba les deux du pont bazali ba PD et puis bazali ba tomisala mabe bazali bato oyo baza ba collabo et puis bazali ba neveu ya Kanyama so uti Kinshasa ye na Bruxelles bango bazwaka ba komba ba ndimi na bango ba ke ko louela un hôtel po Kanyama ala la kuna et puis basali ba aventure ba pesi ba maladie pe ba démon na bana basi belé na Bruxelles wana. Dernière victime na bango ezaki mwana ya Muchepele ba yibaki même jeep
oyo mulunda kende ko botola on na Kinshasa donc baza ba démoniaque batamisa mabe oyo bazo sali ba désordre na ba vie bato bas vandi vraiment na kati ya fief ya Satan donc ba jimo wana mibale et puis ba pédé ba bima ba mibale ba baza ba pasteur mais ba pédé et puis bazo kabola Satan donc bazali bato misala mabe oyo tozo benga ba dipon oyo omoni bango tout ba telemi ba o soutenir pour bango nyonso tout baza na kati ya misala mabe. Vraiment bandeko eza passe pe mawana zo kamali na nzoto nazaka simple présentatrice na présentation Mama Bena na ba makambo tozoyoka le messager et son message nyonso nzamba zo na ba message ka pona koluka ko sauver peuple na ye ko longola peuple na ye na mabe azongela ye mena nazana mutuna moko ndeko moko autaki ko tuna awa na ba appel o baza ko benga ndeko moko alobi pasteur est-ce que soko za chrétien ko za la miss est-ce que za mabe miss na nezali miss ba benga ke reine de beauté. Reine de beauté n'est autre que l'esprit de Jézabel oyo eza ko diriger mon moni Jézabel azako fa na kabe ayiba ki autorité à kabe pour ki no boma mosai na nzambe musuko boto même na nani na bot mabele asala ki signature donc esprit à Jézabel ezali ko boto l'autorité mobali ezali ko boto la mabele ya mutu donc ko boto la pouvoir ezali même ba Rwandais ba utiliser yango ba saleli yango na basi na bango ba irondel pour ba récupérer mboka Congo donc soki mutu alobi ke alinga comme miss azali na esprit ya monde esprit ya sirène ya reine de beauté oyo eyaka pona ko séduire mibali oyo eyaka pona obebisa bato ebele yango na moni na pesi même producteur wana message merci mingi pour a confirmer que makambo na lobaki za solo aye kobeta même masolo ya Claudia mais na kati wana to kangi ba parenthèse pour te kolobela ngote mais makambo zaki ebele o to bombaki koloba to baki bato ba bimisa ba vérité ba lo appel lelo komi ko bima bato ba komi ko benga bazolela ba senga pardon nga na limisi bango mais nde na qualité na nga musai na nzambe na ko appliquer o nzamba yebisinga na appliquer lelo alors eloko makasi zali nini elagisi ke bana na nzambe fu ba keba to bandaki na molimo lelo to komi na nzoto ba pasteur ebele baza na esprit démoniaque oyo ezo diriger bango et ba ye na esprit oyo ezali na 2 Corinthiens banda na 2 Corinthiens 2 banda na 7 ti na 12 babi Satan akoya na église akovanda ko se proclamer yemoko Satan ako se proclamer nzambe et akoya na apostasie eza abandon de la foi ko aveugler bato pe akoya na ba faux miracle lelo oyo église na fanatisme yango moni ba o bazaki pressé ba yoka ina mongongo nzambe te ba bandi ko finga le nzambe akomi ko susciter bato musu ba témoigner ba zongi mbango ba komo senga pardon mais et pourtant ngana yoka i mongongo nzambe na lobaki pe lelo nzambe a confirmé et ça même pas une semaine hein nzambe déjà confirmé pe tozu su ba révélation makambo ebele oyo na koki suko lobango te sinon ekoma lokola règlement de compte mais siko nazo sa bato ndenge ni to koki ko sala eloko liboso bima na église union surtout oyo pasteur alataka soutane pasteur alataka ba croix pasteur alataka ba chaînette pasteur alataka ba soutane pe pasteur azalaka beaucoup plus na koloba makambo na ye ou bien na sima na ye atie photo na ye ou bien na effigie na ye parce que eza idolâtrie yeso alobi ete biso leur tozali sauvé par le sang de Jésus toza sauvé nu par les photos ya pasteur yeso atika photo te yesu atika photo te ko zwa te photo effigie mutu moko daeza moko ya ba 10 commandements alobi okoki ko fukamela bikeko te ndenge ba catholique basala yango okoki ko zwa effigie mutu te lo banzambe na ngai soki bozo sala yango eza mabe et puis ko sala beaucoup plus bata prière ko yokaka entendement spirituel ya nzambe Dieu continue à parler et Dieu continue à visiter son peuple. OK, Dieu continue à visiter son peuple moko ba question na et puis Bible lobby n'aimez pas le monde et c'est bien celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, tolinga mokilité n'a pas convoitise na yango. Parce que mokili oyo est dirigé par le diable. Figurez-vous, dans Luc 4, Jésus a outi 40 jours à prière. Les razo bimakuta ina diable a dit mokili oyo eza nga na kopeso yango. Soko fuka melinga na kopeso yango. Lelo ba yembi mingi ba fuka meli Satan likolo ya ba bien, likolo ya matériel, likolo ya ko apparaître. Alors Jésus alobi mutu avivaka kaka na kolia te mais mutu avivaka na liloba na nzambe donc mutu avivaka kaka na ba bien matériel te
ngana beni bato bayebi nzamba pambolanga Question mutuka nini natambo na ngote eloko nini natambo te naza jaloux te mais nazui mongongo nzambe yebisinga kende kofungola peuple no miso parce que chaque génération nzamba bimisaka prophète moko pona génération na ye nangonga o nzamba bimisinga lokola pasteur à diaspora pona lobela diaspora congolaise diaspora oya batamanga la diaspora oyo ya ba francophone parce que musala onga nazo sala mais nazana ranking na mutute. OK, ozana ranking na mutute question sona ngana tuna yango wana parce que mingi bino bat nazambe bote ya biso bénédiction na lingi vraiment o ecclésie biso o sunga biso bénédiction o nzamba za kolobela biso ezali bénédiction physique ou ezali bénédiction spirituelle o sunga biso nango. Gilles Azoloba Jean Azoloba, je veux que l'état de ton âme soit prospère. Prospérité, ezali ba bien matériel. Tendenge continue ko sabiso, azape moka ba formation. Prospérité, ezali état d'âme. État d'âme na yo, soko yambi Jésus-Christ okomi na kimia parce que netinga siko moni nazo sala guerre contre bandoki ya monde entier. Mais na gagné ba ngamu tout monde na beti bandoki tout ya monde entier. Ba meka koya na butu na ndako na ba kokate ba kuta le sang de Jésus. Ba meka koya na moi ba okukanga te pour na protéger. Alors c'est ça l'état d'âme. Cause à la béni, c'est ça. Cause à la béni za mbongo te za matériel te za nini te mais ali état d'âme. État d'âme des hommes même. Ouais, état d'âme soko yambi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est plus toi qui vis mais c'est Jésus qui vit en toi. Alors au comme mutu au sali likambo au monisco pona la savon que nazaki l'idée. L'air na lobby ba tiaki tembe mais lobby si mokili mobimba. Pe ningi si mokili mobimba. Parce qu'un visionnaire, celui qui parle de la part de Dieu, sera lobby et même en polémique. Vous voyez que Jésus a dit grand polémiste. Jésus a dit sera lobby ba pharisien ba siliki. Jésus a dit sera lobby ba kangi ba bomaye. Jésus a dit sera lobby mokile ningani. Ba tindi ba soda ba ke kanga Jésus. Ba ye ba yoki ba lobby nous n'avons jamais entendu personne parler comme cet homme. Vous comprenez? Ce qui osa yanzambe bateau ba koya po ba finga bateau ba koya po ba menaso ba bité. Muto yo azoloba autrement. Moni muto abenga inga lobi yo vivra lokola batu musus. Oui, nous sommes dans ce monde mais nous ne sommes pas de ce monde. Ngana ko se confier na vivre lokola binoté. Na ko vivre lokola batoté. Ngana des fois na la na matina bis na zo tambola. Na gare voiture libanda. Ozomon na mataka na bis na mataka na train na tambola. So il faut na zo voiture na zo. So il faut na tambola makolo na tambola. So il faut na zo train na zo train. Mais batu musu ba yebité ezali humilité. Donc oyo l'humilité précède la gloire. Tant que tu as téma tozoloba elaxité que tu as mis à mabe ou tu as jaloux mais tu as battu dans Zambé tu dis mongo en Zambé ya mon Zamba zo justifier musa tout ça. OK. Question moi on peut bande musu ba poser ba bi ba père des rêveurs bazana Kinshasa oza mwana oti pa na bango okoko lobela bango ndengwa te parce que oza mwana na ebité na place wana etaki mwana ndenge eza question na ndenga lobaki que yo ozali mwana et pas na ba père spirituel oyo baza na Kinshasa bango nde batu babimisi yo. Tanga na mukanda na Nzambe omona ke apôtre Paul atika omona Jésus te. Amona Jésus par révélation. Aye kovanda akuti Pierre, pilier de l'église. Na okoma verset on a sé à émission bo tanga ngo verset wana. Akuti Pierre azo vivre na hypocrisie, a telemela ki Pierre. No évangile soki nga na lobi o nzamba lobeli nga te pona bango nga na kokufa. Nzamba oboma ngai pe masumu na bango ekota na mutu nanga. Koma yo koloboza pasteur oza na sida ozo kabara ozo bomanga bato. Koma yo koloboza pasteur ozwi kisi ozo entraîner bana. Koma yo koloboza pasteur ozo sala ba vanti ozo sala ba mbongo. Un pasteur sala ba mbongo te, un pasteur asala ka musala e ofele nzambe atindaki ye apambola. Nga nazelaka te mundimi apesanga mbongo, nazelaka te mundimi apesanga dim, nazelaka nzambe atindanga na musala pambolanga. Et voilà comment je suis béni parce que soko saleli nzambe, nzamba alobi David alobi, nazalaki elenge na koli na moni moyenge beni akufa kanzala te ni bana. Moyenge beni azanga te. Moyenge beni alelaka te. Lelo okomona ba yembi nyonso o nazo so ba yembi nyonso ba pasteur nyonso ba sali ba vidéo wana contre baza ba franc-maçon baza bata soloka ba yebi ba bunga nzela misala na bango ezolakisa et lelo oyo na ye en qualité mosali na nzambe na kosala nzamba tininga poto sudi sa dossier otokota na dossier msusu. OK, sikoyo na ebite message poto to kende pembeni na kosukisa message ni ngo kopesa po bande kuna biso na mboka Congo na diaspora mobimba partout bazolanda parce que to lobi ba message to yaka nango ezali ya révolution ya politique ya mboka na biso économique social
pour ko éduquer kaka ko aider kaka peuple na Nzambe partout bazolanda biso. Eloko ma ya liboso na ina yebisa mutu na mutu azongela Nzambe. Nzambe aza mabete. Nzambe aza musika te. Nzambe aza na biso. Oyebi ke lelo eza na bato ebele à travers ba masolo oyo na yo kotala ke bato ebele basambelaka mena ayoka mongongo ya Nzambe te. Bato ebele basambelaka ba libanda. Comment bazokoka ko discerner tenter? Comment bazokoka ko discerner te nani aza ya faux na aza vrai? Même mbwa ba utilisaka na aéroport po ayoka solo ya drogue, ayoka solo ya mutala mabe. Mbwa yebi ko différencier nani azali ami ya ndako nani aza ennemi ya ndako. Mais comment bolobi boza na Nzambe, boza na molimo ya Nzambe, boza na entendement spirituel, c'est grave. Oyebi kamusi ngai nazomona bato s'acharner, bato kofinga, bato kosala boye, bato mais les mêmes bato bazali kofinga, l'air bayoki ba témoignage ya mutu o azali ivoirien asali à partir des États-Unis, bakomi kobenga ngaso. Ngana na tina mutu asa nga pardon te. Naza na tina ya makambo na bino te po na yebaki makambo na za koloba. Na langwaki te nazali na kwiti te. Na yoki mongongo ya Nzambe na koti na studio na sala émission. Donc nazalaki na elikambo moko arrière ngate OK Nzambe apesaki message na ye pona bato ebele bazala sauver parce que na kati église comment tozana ba yembi ya ba lesbienne, comment tozana ba yembi ya ba PD, comment tozana ba pasteur ya ba PD, comment tozana ba pasteur ba lesbienne, comment tozana ba pasteur ya bandoki. Ba église mosusu eza dirigée par bandoki, ba sorcier. Bazo kamba tala matulu kwa bato zolanda bango. Combat spirituel, c'est combat spirituel des églises. Combien de sorciers bazakuna? L'église va pasteur belé oyo na kotanga bakomo na bango te o ba réagir négativement. Botu na bango vi na bango chrétien zani. Bible ezoloba soki mutu asali mabe kabai na Satan. Soki ba pasteur wana nyo surtout ba o ba lobi baza ba père ya réveil. O ba lobi ba père na nga bango ba tuedikanga. Soki asali mabe poni ba kabinga na Satan te. Parce que bazo se reprocher ba yebi ke na ba vérité. Mais lokola nga mutu naza na raison na lelo na tie bango en défi, na défier bango, nazo livrer bango na Satan. Bango tout nazo livrer bango na Satan na qualité na ngongo nga naza supérieur na bango. Bango ba bungi nzela. Yoka bango ba bungi nzela, bango ba bungi nzela, bazo boma bato, bazo détruire bato. Totia Nzambe na bango na Nzambe na nga. Soki te mabena. Soki nga naza na tort, baka banga na Satan. Soki nga naza na raison, nazo zo Bible yango tokei na 1 Corinthiens 5 nazo appliquer yango siko. Moto na Nzambe nga yebi ozali le messager et son message yo pesi bango message mais na tikela bango tant message wana ezwa makolo elanda bango comme ça apprendre okoyeba nini okoyi kosala c'est ça zela na tangelo Bible 1 Corinthiens 5 banana 1 5 balobi on attend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Marambo ezo bana l'église balobi tozo yoka ke bozana kindumba débauche kindumba ya salite bayembi bakomi ba lesbienne bayembi abibali bakomi ba PD ba pasteur basimi soloka ba pasteur bakomi kobima na bana batu na bana na bango moko na kati église bana bakomo bima na basi batata na bango. Alors balobi boye on attend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Afin que celui qui a connu cet acte soit ôté du milieu de vous, pour moi, absent du corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et moi, mon esprit étant ensemble et avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Amen. Amen. Donc, c'est là. C'est-à-dire, Kindumba oezo salama lelo l'église et salama déjà na kati ya
tango kala ba livrer bato na Satan. Alors bomoni mwana mwasi oyo azaka na Canada zela nazo kende na spirituel ko katanga te no otu na ko kende kweza makamza batinga sa mwana mwasi azaka na Canada o asalaka ba vidéo sexy oyo edifiaka bato te. De quel droit ayebi ngata monanga te ake ko finga nga ko selinga makambo. Et c'est une lesbienne. Alors na qualité na nga mosali na Nzambe na kabie na Satan. Na kangie mabondeli. Nzambe anyonga ye ti na 4e génération. Fi o basala ki na émission azali nièce ya Kankenza. Azonga ayebi sabatu po ya na poto ye na Kankenza basala ki ni. Ponga na yebi. Et Kankenza azali président église de réveil ale kayeb sabino ba kisini ya Simba. Alors lelo ba pasteur wana nyos ko banda Kankenza kinzami na groupe na bango nyonso oyo na ba oyo tu basali be émission wana na ba jimo na ba wana nyonso tu basali be émission na qualité na nga musali na Nzambe na kabi bango na Satan. Nzamba nyonga bango, nzamba beta bango, nzamba humilier bango, nzamba bimisa na poisa. Mwana mwasi wa Canada oyo afinginga, nzamba beta munoko na ye wana. D'ailleurs asa déjà na fiole ya ba démon. Nzamba exposé ye et carrière na esila parce que Congo mikili ezali site ya ba collabo, ezali site oyo Kabila pesa mbongo ebele, basalaka ba émission ya insanité et yaka ko édifier batute. Alors na batu nyonso ba sepelaki nango, na o balandaki po nga mutu lokolanga na ko landa mutu azo finga batute. O azo kosa bino nyonso boyebi ka yebi ngate makamutu alobi eza lukuta. Alors na bato ba sepelaki na kabi bango na Satan na qualité na nga musali na Nzambe. Donc eloko na yako sala lelo yango yo ngala kolobele o musute totala vie na bango ndenge continue. Soki nga naza na Nzambe te bango balakelanga. Mais soki nga naza na Nzambe oyo nyonso tu ba pasteur bandimi kutu te na limisi bango. Na limisi bandimi po ba yebite ba fanatique. Mais o aza pasteur o alekaki na TV alobaki asalaki. Naza meme na Lushima Kabila tindie. Naza na message ya Lushima awa. Soko kozwa portable nga la laksa. Lushima azali journaliste asalaka na télévision. Akomeli nga message ke bako bloquer nga bako sala nga mabe Kabila mutatindi parce que nga nazo déranger bango. Na kabiye na Satan. Na kabiye na Satan. Zela nazo luka message wana loba. OK, voilà, en attendant zo luka message wana na ko luka pe opesa message moko na bande ko na biso to benga ka bango ba pagan ba yebi Nzambe te parce que bo soto bo zoba etondi pa na biso ba chrétien ezo sala tout que et empêcher vie pe ya batonete maman mo pe na pari ya bengaki o papa moni makambo tango zo lo baboye mobali nanga za musicien mondain bo moni te ke boza ko empêcher ye andimela lisusu Nzambe te vraiment na place wana pe o luka pe o ete biso parce que makambo bosoto ezo sala mina kati église et empêcher bato ebele ke bandimela Yesu te mais bande kwana pe biso to kosunga bino shit ya mutu et empêcher yo te ke ondimela Yesu po lo lezali li felope ezali vi oyo mutu azo sala wana eza ya ye yo pe oza na vi na okoko batenga na kosambela te po pasteur wana te pasteur wana yende ye yo pe oza yo alors bozoba oyo esalami dezo salama et empêcher yote to ebi ke même bible c'est biso lobi ke mbuma malamu na mabe nyonso ezesika mo Nzambe moko ebi akopikola yango mais mabende leki mingi esali e dominer malamu mais bato malamu pe bazali ba Didier o forme o bato bazo benga ba Didier fo bazaki pe ba pagan o bazaki na monde wana ya musique mais lelo oyo tozo mona ba révélation Nzambe yo kopesa bango lelo baza ko lobela biso lelo bima ba tozo benga le messager proverbe 30 ans azali pe moko azaki na monde ya musique wana mais lelo tango akanga ebele kutu ba ndeko ba auto le tozo ndenga ye na Yesu wana azokosa na kozongela ne musique ya mokila ozongela na ye na production na ye ba makamba mokila ozongela mais non Nzambe tango abengi ye akomi ko corriger ba oyo to badai ko mona bango nde baza ba saint bango nde liloba mais Nzambe aponika ka ba Paul yango bato suto omona bato bakondimela mutu loko awera lelo oyo wera soki andimeli Yesu penza apesi bomoi na ye akosalela Nzambe na 100% parce que awuti na monde mutu loko edingwe nga na félicité ka edingwe parce que edingwe aza sincère atalisaka identité na ye ndenge azali mais biso toza mingi ba hypocrite tolobi tozosambela mais tozoyebana te likolo moko na kati likolo moko libanda tozoyeba position te yango esengeli na biso to briller vraiment en attendant mutu na Nzambe azoluka ba contact wana bandeko zosala pasi nga mutu nazo ko présenter émission oyo nazo sentir nazo lenga nazo sentir même mutu na Nzambe azoloba na ndenge Nzambe azoloba ezo ko lendisa ezo ko sala pasi ezo sala chair de poule
ozomona alors yango ezosenga na biso tozonga parce que bata tozokende ta nyonso oyo basigne ezolakisa ndenge ni mutu na nzambe alobi abi mbwa tomona na baéroport badetektaka basolo ya badrogue ya banini mais biso nzambe apesi alobi toza baoyo aye toza identité moko na ye comment tokodiscerne te oyo eza malamu oyo eza mabe et puis la vie mutu akokwea une fois akokwea deux fois mais ezala toute une vie te yo osambelaka ofandeli vie ya masumu balobi mutu oyo afandeli vie ya masumu alumbaka solo ya mabe ya liwa ya kufa masumu ebemaka kufa ebemaka liwa ya nzoto pe ya molimo yango bandeko ezosala pasi bamakambo ya boye toluka tozongela nzambe na site na biso soki okoti na YouTube Sentinelle TV 1 obetika na bavideo ebele oyo totunaka okolanda yango soki mpe oke na site oke mpe na YouTube same ezali ndenge moko okobetika na video émission na biso ekobima okobanda kolanda yango ekoedifie yo parce que toza na émission socio culturelle éducative politique religieuse économique donc nyonso na mpona kosunga kaka peuple na biso kosunga kaka mboka na biso kosunga entourage na biso mais ebele toza kaka kocomprendre te tobandaki na molimo tozokende kosuka na nzoto ezosala pasi mais nzambe azobeta kelele azobeta pona kozongisa toujours peuple ne parce que Dieu n'aime pas la mort d'un méchant, d'un pécheur, mais il veut que le méchant se répand. Tala même ndekonabiso je bénis notre je sais pas si c'est un pasteur ou un frère notre site le site de Jésus-Christ TV. Je bénis vraiment les messages parce que Aza ivoirien à part la français. Vraiment le pasteur, je te bénis pour le message. Nous sommes ensemble parce que à bientôt Jésus revient. Mais le peuple de Dieu jusqu'à maintenant, ça faut comprendre que Jésus-Christ message ya Lushima yango. Lushima diante yango botanga nomo. Et que zo monana. Ouais ba moni. Omoni na kabie na satana pe na pesi message ba rwandais ba robomae ba rotiele poison pe ba robete masasi aye bango parole ya connaissance bimi pour na Lushima ngwana na moni soso José de Londres azotelenga na molimo ya bitelengana parce que moi si amemaki na poto yo kimaye milimo bitelengana osala ke lokote milimo a rond point il faut le kobenganga nazomona soso nzamba azotalisanga bato ba pagano kobeta Patrice parce que aza muyibi azosala mabe. Je crois message nazaki nango asuka ngoyo kolo liloba oyo ebimi ezo esika na kati ya bomo ya bandeko na biso basi pe mibali visiter moko na moko ba o baza yo lobiete mes brebis entendront ma parole et me suivront ba o baza ba brebis no balanda yo to bonde bona comme on excuse. Merci. Ok, vraiment, tu as na souka, message n'a que maman, la présentation, ça maman bena, message n'a pas que tu as koyo, kate, pe tous la distraction, te, ba maman, na lobi la rabino, mingi na émission, on l'appellera femme, biso ba maman de tobotaka, toyo kaka pasi, to soit fardeau et intercession, ko bon de la pona ba homme de Dieu, ko bon de la pona peuple de Dieu, tout na moment, oh, tout le monde on en parle, ba to côté na distraction, ya ngoto longa la kata distraction, na to na ngongo ezakande ngonga, et sengeli ko luka, si longi na zam, ko kota na présence en Zambé. Ba oyo nyonso balandi message oyo mokili mobimba partout. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ensemble avec Jésus. Nous ferons des exploits. Bye bye. À la prochaine occasion. Bye bye. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Oyo boza ko na biso na site na biso ya Sentinelle TV na YouTube Sentinelle TV to pesi bino bambote mingi partout oyo boza ko benga biso bandeko oyo boza ko benga de loin ou de près vraiment tika kima nyamokonzi e bila bino bisika bozwami. Alors na plateau na biso to zali susu na mutu na Nzambe le messager proverbe 30:30 suite il y a message oyo Nzamba pesaki ye bandeko lelo tout le monde en parle na ba site na bino pona ko lakisake soki Nzamba pesi message Nzambe a confirmé kango pe na batu mususu na bandeko mususu. Alors bo moni ba réaction ya batu makambo ebele oyo lobamaki lelo toza kolanda ngona ba site partout. Alors to lingi to yamba mutu na Nzambe to yo kalisusu nini message nini o amemeli biso o to kolanda e ngonga tonga. Shalom l'homme de Dieu. Shalom shalom mama Bena.
Ok, vraiment. Shalom bandeko batali. Ouais, to sepeli ko yamba lisusu na site na biso na Sentinelle TV 1 to yamba kio liboso to moni ba réaction ya bato na message o nzamba pesa kio bato ya kofinga bato ya kumisa ke nzambe mutalobi bato ya ko remercier bato ya ko soutenir de to moni lolenge ya bato nyonso. Mais lelo siko to sepeli pe suko yamba yo pona ko yoka nini oyo omemeli peuple de Dieu na site na biso Sentinelle TV 1. Bon, eloko ya lelo na pesi bandeko no surtout mbote na pesi bato nyo surtout oyo ba réagir positivement na négativement mbote nzamba pambola bango pe na pesi nzambe merci parce que nzambe soka pesi au message ayaka kotinda bato nso ba confirmer yango to benga yango le messager et son message. OK. Surtout tu exemple à Jean-Baptiste nzambe so abengio akopesa location nde bangle balobaka esika kovanda et akopesa ndenge no akolatela eloko ni akolia Jean-Baptiste moni azakolata bilamba ya poswanyama azakolia ba nini mabanki azakolia ba miel azakovanda na esobe et azaki na message na ya repentance, c'est-à-dire moto na moto oyo nzamba bengi apesa ke message na et puis so nzamba apesa message a confirmer yango avant que tourna continuer na kota ezana bato ba sengaki pasta lakisa nani certificat na yo ya muse ya compagnie yango compagnie house en Angleterre bozwa numéro wana bobeta bomona que maison Didier Forme existe pe eza reconnu en Angleterre ngande na propriétaire nango donc na kosala likambute naza moto na ba vérité donc ba prouve yango bomoni ezali maison ya oyo naza nango awa donc yango wana donc ezali prouve nazo kosate pe na batu oyo ba benginge belé pona kabela bango mbongo au fait na kabaka mbongo na poto te na kabaka mbongo na Afrique esika batu baza bola na ba orphelin na bo primé ba ali mais awa na poto nazo sala eloko moko mutu nyo surtout o aza na problème ya immigration ba kataye aide ba pesa ke sumbongo te ba azwaka suli futa te azwaka sunda ko taza na avocat te akota en contact na nga na ko aider na lobi il faut ya na ba preuve aya na preuve ke ba futa ke sute aza ngesika kolala eza musala biso ba pasteur futo sala ko zwa bato wana en charge mais lelo esa ma sute donc to lobi les messages et son messager na bandaki les messages ya pe wana ina zonga les messagers et son message ya wana lingi sikoyo olobela biso pe na nzambe tozolanda message nini lisusu na ngongo oyo o peuple bazo ko zela biso ko benga partout nini oyo memeli biso etake le messager lelo on olobela biloko mibale na kolobela musique chrétienne o ezali industrie ya franc-maçon ya Illuminati mutu nyo surtout azo sala musique chrétienne lelo o atekaka ba CD ba DVD azo salela nzambe te akota déjà na franc-maçon na Illuminati boye ba mona ndenga olata tu na pesi ndeko oyo ya ivoirien ya Jésus-Christ TV merci mingi po a illustré yango alakisi ba Lady Gaga tout et puis a confirmé message oyo na lobaki pe na pesi producteur ya Mowe merci mingi ndenge aye bato bele ba bengi azo ba esprit nzambe ne tindikiye a confirmé makambo nga na lobaki donc Dieu est derrière tout ça nzamba derrière wana et puis et sali bien pour bato ba commencer na pardon bato ba komi kolela masumu na bango tout et tout voilà tozoki omoni nga na bandaki liboso na Kinshasa message na nga na bandaki na Kinshasa na lalisa Kinshasa kao na ba ko dénoncer ba faux prédicateurs alors parce que soki toke na nini na acte des apôtres 20 toke na acte des apôtres 20 okomona message mobibeza na acte des apôtres 20 28 à 29 ezo biso na tangango acte des apôtres 20 elobi boy to bandi na 28 à 29 balobi prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque et l'accès ancien il y a un mot bishop en anglais bishop et l'accès ancien c'est-à-dire pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang église nzambe oyo Saint-Esprit a pesio bandimi nzambe asombango na makila na ye asombango na mbongo te asombango na Golgotha na prix ya chair ya passe alors soki yo nzambe atindi yo au paître ba brebis au rendre compte mais nzambe azo sabsoni il faut prendre garde parce que
nzambe azotala yo pe akojije yo biso tout rendre compte na ba troupeau moko na moko mondimi alandaka nga mondimi ayaka na église nanga mondimi alandaka ba vidéo nanga na ko rendre compte na vie chrétienne na ye pe na 29 balobi je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseignent des choses pernicieuses pour enseigner les disciples après eux. Veillez donc vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Aux apôtres Paul a commis pemena okufa a commis kopesa ba disciple ne message alobi bo veiller ba loup ba kokota ba loup wana ba cruel ba ennemi ba koya na kombo ya Yesu na Bible mais bazali ba franc-maçon baza ba ennemi à parole. Bit na bango yali basi ba pengwa basi ba bunga balingi ba entraîner groupe abatu yango moni to moni année au mikolonio surtout le cas bato balobi baza ba père de réveil ba père de l'église bango surtout ba koma ba franc-maçon bango surtout ba koma ba sataniste alors yo musicien na okufilelo kaka ye muto aye ko organiser do eza œuvre ya Satan eza œuvre ya milimo ya Satan ya diable et oza Satan amike ya minene yango na zepsi bato ya diaspora mutu moko a contribué na makambo Patrice Azobate parce que gouvernement congolais eza na mbongo eyebi ekopesa mbongo po basala makambo surtout mbongo Patrice Azopesa toza na tina kopesa Patrice mbongo te fito pesa ne mbongo na ba leader oyo bazali ba tokolo ba front citoyen pour na ça la soulèvement populaire à part soulèvement populaire mutumoko a contribué te na makambo zangiti na neti sekedi ni retour à Tshisekedi ni quoi to pesa mutumbongo te parce que ezali escroquerie ya monene dans soulèvement populaire makambo mboka à part soulèvement populaire toza susu na batu mususu to ko pesa mbongo te to ko kota na makambo sute voilà OK vraiment bandeko za participer mawa toza toujours koya ko pesa bino ba révélation à travers le messager et son message mais na peuple de Dieu différence nous ko pesa biso le messager musique mondaine na musique ya nzambe inspiration na bango po bango baba biso surtout to beta kaka ba sentin moko ba rythme ngo esonaka ba guida wana ka yango moko tout mais Bible dit qu'il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Bible zoloba David l'air zako yemba ceux qui Saul milimo mabe ya attaqué David ayembi milimo lui musique ya nzambe za musique o ezali na onction ya nzambe pour na ko libérer ba esprit mabe pour na kokanga mais puis pour na glorifier nzambe mais lelo oyo musique o bazo sala na Congo ezali musique ya Illuminati ça n'a rien à voir na nzambe yango zomona batwana lelo nzamba ko bisa mo poisa ba comment ko sala ba miracle boke no tune dingo arrivé c'est ba mama ba katia ba arrivé c'est que batwana ba simba ba kisi batora ba walesa ba sala na onction satanique onction ya mai ba mama mami wata onction diabolique yango moni na mususu za mugushi o azana Kinshasa na c'est un magicien ba yena magie ya kobimisa bato bambongo na poche et pourtant bango ba pasteur wana basala ba dollar ba men ça dit basala ba faux ba dollar bazo so bana basi mingi o balanda bango ba pesa bango sida et bazali ba pasteur oyo baza ba démoniaque oyo bazali bato na misala mabe. OK, peuple de Dieu vraiment toza na problème nene na kati na église du corps de Christ ya biso na Congo pe partout mokinumba o baza kolanda biso eza pasi pe mawa mais toza kolela pa na nzambe ke nzamba sunga biso afin que tozongela e vraiment ndenge to bandaki ndenge mutu na nzamba oti koloba to bandaki na molime mokoma to koyi kosuka na nzoto alors mutu na nzambe na yebite na ba message oyo nyoso tout po to moni bato ba fingi bato ba kumisi bato ba lobby na ebite mais ba musu baza toujours na motema kenze na incrédulité bazaka kondima te mais na message nini otokoki ko loba po bato wana bandima et puis tango za koloba ke intel aza faux ba sini nini o bato bakoko yeba po bato tout baza na ba donte sini ba koyeba ke muto yo aza na ba sinyo aza faux na ebite omoni leti mikolo yo pasteur nyonso bo omoni na croix ser nyonso tu bo omoni alataka lokola alati ba nzambala kangi banini ezali ba pétresse ya voodoo do voodoo ezali ba kisi oyo uta na Lomé ekenda na Haïti
bazali na ndenge akutuma bino organisation lata lokola maser bino organisation nini nzoko azali pétré, c'est-à-dire azali nganga ya voodoo. Alors moko na bango ezali Lise Manzambi oyo bazo travailler na Blaise Manzambi bazali ba serviteur à démon parce que boye ba bien que Lise Manzambi azalaki mwasi ya noko ya Blaise Manzambi ba pesa kiye aya na ina poto abotola mwasi ne nani abotola noko ne mwasi e balana bilakeli mabe ndeko wana asimba bakisi ya makasi yango moni na site na ya Kazarema ezali site moko isika zo sala publicité pe azo sa promotion ya monde satanique ya mibale radio pain du soir donc radio pain du soir ezali radio moko satanique ezala ba démon et pe ça va ba démon. Alors bato nyonso tozo mona tozo aneti ba pasteur tout basali ba déclaration ya kofinga nga ya kosala ba vidéo contre nato et tout bazali ba pasteur satanique ba pasteur maçonnique tozo aneti na Bruxelles ba pasteur ba benga ba jimo baza ba pasteur ba benga na ba na Suisse nga benga ba les deux dipons bazali ba PD et puis bazali ba tomisala mabe bazali bato oyo baza ba collabo et puis bazali ba neveu ya Kanyama so uti Kinshasa ye na Bruxelles bango bazwaka ba komba ba ndimi na bango ba ke ko louer un hôtel po Kanyama ala la kuna et puis basali ba aventure ba pesi ba maladie pe ba démon na bana basi belé na Bruxelles wana. Dernière victime na bango ezaki mwana ya Muchepele ba yibaki même jeep oyo mulunda kende ko botola na Kinshasa. Donc baza ba démoniaque batamisa mabe oyo bazo sali ba désordre na ba via bato bas vandi vraiment na kati ya fief ya Satan. Donc ba jimo wana mibale et puis ba PD ba bima bango mibale baza ba pasteur mais ba PD et puis bazo kabola Satan. Donc bazali bato misala mabe oyo tozo benga ba dipon oyo omoni bango tout ba telemi ba o soutenir pour bango nyonso tout baza na kati ya misala mabe. Vraiment bandeko eza pasipe mawana zo kamali na nzoto nazaka simple présentatrice na présentation Mama Bena na ba makambo tozoyoka le messager et son message nyonso nzamba zo na ba message ka pona koluka ko sauver peuple na ye ko longola peuple na ye na mabe azongela ye. Mena nazana mutuna moko ndeko moko autaki ko tuna awa na ba appel o baza ko benga ndeko moko alobi pasteur est-ce que soko za chrétien ko za la miss est-ce que za mabe miss na nezani miss ba benga ke reine de beauté. Reine de beauté n'est autre que l'esprit de Jézabel oyo eza ko diriger mon moni Jézabel azako fa na kabe ayibaki autorité à kabe po akino boma mosai na nzambe musuko boto même na nani na bot mabele asalaki signature. Donc esprit à Jézabel ezali ko boto l'autorité à mobali ezali ko boto la mabele ya mutu donc ko boto la pouvoir ezali même ba Rwandais ba utiliser yango ba saleli yango na basi na bango ba irondel pour ba récupérer mboka Congo. Donc soki mutalobi ke alinga comme miss azali na esprit ya monde, esprit ya sirène, ya reine de beauté oyo eyaka pona ko séduire mibali oyo eyaka pona obebisa bato belé. Yango na moni na pesi même producteur wana message merci mingi pour a confirmer que makamna lobaki za solo ayo kobeta même ma solo ya Claudia mais na kati wana to kangi ba parenthèse pour te kolobela ngote mais makambo zaki ebele o to bombaki koloba to baki bato ba bimisa ba vérité ba lo appel lelo komi ko bima bato ba komi ko benga bazolela ba senga pardon ngana limisi bango mais nde na qualité na nga musai na nzambe na ko appliquer o nzamba yebisinga na appliquer lelo. Alors eloko makasi zali nini elagisi ke bana na nzambe fu ba keba to bandaki na molimo lelo to komi na nzoto. Ba pasteur ebele baza na esprit démoniaque oyo ezo diriger bango et ba ye na esprit oyo ezali na 2 Corinthiens banda na 2 Corinthiens 2 banda na 7 ti na 12 babi Satan akoya na église akovanda ko se proclamer yemoko Satan ako se proclamer nzambe et akoya na apostasie eza abandon de la foi ko aveugler bato pe akoya na ba faux miracle. Lelo oyo l'église na fanatisme yango moni ba o bazaki pressé ba yoka ina mongongo nzambe te ba bandi ko finga le nzambe akomi ko susciter bato musu ba témoigner ba zongi mbango ba komo senga pardon mais et pourtant ngana yoka mongongo nzambe na lobaki pe lelo nzambe a confirmé et ça même pas une semaine hein nzambe déjà confirmé pe tozu su ba révélation makambo belé oyo na koki suko lobango te sinon ekoma lokola règlement de compte mais siko nazo yebisa bato ndenge ni to koki kosala eloko liboso bima na église nyonso surtout oyo pasteur alataka soutane pasteur alataka ba croix pasteur alataka ba chaînette
pasteur alataka ba soutane pe pasteur a zalaka beaucoup plus na koloba makambo na ye ou bien na sima na ye atie photo na ye ou bien na effigie na ye parce que eza idolâtrie yesu alobi ete biso leur tozali sauvé par le sang de Jésus toza sauvé ni par les photos ya pasteur yesu atika photo te yesu atika photo te kozwa te photo effigie ya mutu moko daye eza moko ya ba 10 commandements alobi okoki kofukamela bikeko te ndenge bakatoliki basala yango okoki kozwa effigie ya mutu te oloba nzambe na ngai ye soki bozosala yango eza mabe et puis kozala beaucoup plus bato ya prière koyokaka entendement spirituel ya nzambe. Dieu continue à parler et Dieu continue à visiter son peuple. Ok, Dieu continue à visiter son peuple. Et puis Bible lobby, n'aimez pas le monde et c'est bien. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, tolinga mokilité n'a pas convoitise na yango. Parce que mokili oyo est dirigé par le diable. Figurez-vous, dans Luc 4, Jésus a eu 40 jours à prière. L'air azobi makuta ina diable a dit mokili oyo eza nga na kopeso yango. Soko fuka melinga na kopeso yango. Lelo ba yembi mingi ba fuka meli Satan likolo ya ba bien, likolo ya matériel, likolo ya ko apparaître. Alors Jésus alobi muto avivara kaka na kolia te. Mais muto avivara na liloba na nzambe. Donc muto avivara kaka na ba bien matériel te. Ngana beni bato bayebi nzamba pambolanga mutu kanini na tamboli na ngote eloko ni na tamboli te naza jaloux te mais nazui mongongo nzambe nzamba bisenga kende ko fungola peuple no miso parce que chaque génération nzamba bimisaka prophète moko pona génération na ye nangonga o nzamba bimisinga lokola pasteur à diaspora pona lobela diaspora congolaise diaspora oya batamanga la diaspora oyo ya ba francophone que musala onga nazo sala mais nazana ranking na mutute. OK, ozana ranking na mutute question sona ngana tuna yango wana parce que mingi bino bat nazambe bote ya biso bénédiction na lingi vraiment o ecclésie biso o sunga biso bénédiction o nzamba za kolobela biso ezali bénédiction physique ou ezali bénédiction spirituelle o sunga biso nango. Gilles Azoloba Jean Azoloba, je veux que l'état de ton âme soit prospère. Prospérité, ezali ba bien matériel. Tendenge continue ko sabiso, azape moka ba formation. Prospérité, ezali état d'âme. État d'âme na yo, soko yambi Jésus-Christ, okomi na kimia parce que netinga siko moni nazo sala guerre contre bandoki ya monde entier. Mais na gagné ba ngamu tout monde na beti bandoki tout ya monde entier. Ba meka koya na butu na ndako na ba kokate ba kuta le sang de Jésus. Ba mekaroya na moi ba okukanga te pour na protéger. Alors c'est ça l'état d'âme. Cause la béni, c'est ça. Cause la béni za mbongo te za matériel te za ni te mais ali état d'âme. État d'âme des hommes même. Ouais, état d'âme so yambi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est plus toi qui vis mais c'est Jésus qui vit en toi. Alors au comme mutu au sali likambo au monisco pour la savoir que na zangi leader. L'air na lobby ba tiaki tembe mais lobby si mokil mobimba. Pe ningi si mokil mobimba. Parce qu'un visionnaire, celui qui parle de la part de Dieu, sera lobby et même en polémique. Vous voyez que Jésus a dit grand polémiste. Jésus a dit sera lobby ba pharisien ba siliki. Jésus a dit sera lobby ba kangi ba bomaye. Jésus a dit sera lobby mokile ningani. Ba tindi ba soda ba ke kanga Jésus. Ba ye ba yoki ba lobby nous n'avons jamais entendu personne parler comme cet homme. Vous comprenez? Ce qui osa ya nzambe bato ba koya po ba finga bato ba koya po ba menaso ba bité. Mutoyo azoloba autrement. Moni muto abenga inga lobi yo vivra lokola batu mususu. Oui, nous sommes dans ce monde mais nous ne sommes pas de ce monde. Ngana ko se confier na vivre lokola binoté. Na ko vivre lokola batote. Ngana des fois na la na matina bis na zo tambola. Na gare voiture libanda. Ozomon na mataka na bis na mataka na train na tambola. So il faut na zo voiture na zo. So il faut na tambola makolo na tambola. So il faut na zo train na zo train. Mais batu musu ba yebité ezali humilité. Donc oyo l'humilité précède la gloire. Tant que tu as toujours l'élaxité que tu as mis à ma baie ou tu as jaloux, mais tu as battu dans Zambé, tu as dit mon Zambé, il y a mon Zambé justifié mon ça. Ok. Qu'est-ce que moi on peut poser babi, ba père des rêveurs, bazana qui ça, osa moana oti pas na bango, au koko lobe la bango ndengwana parce que osa moana na ebité na place wana etaki moana ndenge eza question na ndenga lobaki que yo ozali moana et pas na ba père spirituel oyo baza na kishasa bango nde batu babimisi yo. Tanga na mukanda na nzambe omona ke apôtre Paul atika omona Jésus te amona Jésus par révélation aye kovanda akuti Pierre pilier de l'église na okoma verset on a sé à émission bo tanga ngo verset wana akuti Pierre azo vivre na hypocrisie a telemela ki Pierre
no évangile soki nga na lobi o nzambe alobeli nga te pona bango nga na kokufa nzambe oboma ngai pe masumu na bango ekota na mutu nanga koma yo koloba oza pasteur oza na sida ozo kabara ozo bomanga bato koma yo koloba oza pasteur ozwi kisi ozo entraîner bana koma yo koloba oza pasteur ozo sala ba ventibe ozo sala ba mbongo un pasteur asala ba mbongo te un pasteur asalaka musala ya ofele nzambe atindaki ye apambola ye nga nazelaka te mundimi apesanga mbongo nazelaka te mundimi apesanga dime nazelaka nzambe atindanga na musala apambolanga et voilà comment je suis béni parce que soko saleli nzambe nzambe alobi David alobi nazalaki elenge na koli namoni moyenge beni akufaka nzala te ni bana moyenge beni azangaka te moyenge beni alelaka te lelo okomona bayembi nyonso o nazoso bayembi nyonso ba pasteur nyonso basali ba video wana contre baza ba franc-maçon baza bata soloka bayebi babunga nzela misala na bango ezolakisa et lelo oyo na ye en qualité mosali na nzambe na kosala nzambe tininga poto sud sa dossier otokota na dossier msusu. OK, sikoyo nayebi te message poto tokende pembeni na kosukisa message ni nango kopesa po bandeko na biso na mboka Congo na diaspora mobimba partout bazolanda parce que tolobi ba message toyaka nango ezali ya révolution ya politique ya mboka na biso économique social pona ko éduquer kaka ko aider kaka peuple na Nzambe partout bazolanda biso. Eloko ma ya liboso na ina yebisa mutu na mutu azongela Nzambe. Nzambe aza mabete. Nzambe aza musika te. Nzambe aza na biso. Oyebi ke lelo ezana bato ebele à travers ba masolo oyo na yo kotala ke bato ebele basambelaka mena yoka mungonga Nzambe te. Bato ebele basambelaka ba libanda. Comment bazokoka ko discerner tenter? Comment bazokoka ko discerner te nani aza ya faux na aza vrai? Même mbwa ba utilisaka na aéroport po ayoka solo a drogue, ayoka solo a mutala mabe. Mbwa yebi ko différencier nani azali ami ya ndako nani aza ennemi ya ndako. Mais comment bolobi bozana Nzambe, bozana molimo Nzambe, bozana entendement spirituel te, c'est grave. Oyebi kamusi ngai nazomona bato s'acharner, bato kofinga, bato kosala boye, bato mais les mêmes bato bazali kofinga, l'air ba yoki ba témoignage ya mutu o azali ivoirien asali à partir des États-Unis, bakomi ko benga ngaso. Ngana na tina mutu asa nga pardon te. Naza na tina ya makamuna binote pona yebaki makamuna za koloba na langwa kite nazali na kuti te na yoki mongongo Nzambe na koti na studio na salle émission donc nazalaki na elikambo moko arrière ngate OK Nzambe apesa ki message na ye pona bato ebele bazala sauver parce que na kati église comment tozana ba yembi ya ba lesbienne comment tozana ba yembi ya ba PD comment tozana ba pasteur ya ba PD comment tozana ba pasteur ba lesbienne comment tozana ba pasteur ya bandoki ba église mususu eza dirigée par bandoki ba sorcier bazo kamba tala matulu kwa bato zolanda bango combat spirituel c'est combat spirituel des églises combien de sorciers bazakuna l'église va pasteur belé oyo na kotanga bakomo na bango te o ba réagir négativement botu na bango vi na bango chrétien zani bible ezoloba soki mutu asali mabe kabaye na satan soki ba pasteur wana nyo surtout o ba lobi baza ba père ya réveil o ba lobi ba père na nga bango batu edikanga so nga asala mabe poni bakabinga na satan te parce que bazo se reprocher ba yebi ke na olo ba vérité mais lokola nga mutu naza na raison na lelo na tie bango en défi na défier bango nazo livrer bango na satan bango tout nazo livrer bango na satan na qualité na ngongo nga naza supérieur na bango bango babungi nzela yoka bango babungi nzela bazo boma bato bazo détruire bato totia Nzambe na bango na Nzambe na nga soki nga naza na tort baka banga na satan soki nga naza na raison nazo zwa bible yango tokei na 1 Corinthiens 5 nazo appliquer yango sikoyo moto na Nzambe nga na yebi ozali le messager et son message yo pesi bango message mais na tikela bango tant message wana ezwa makolo elanda bango comme ça apprendre okoyeba nini okoyi kosala c'est ça zela na tangelo bible 1 Corinthiens 5 banana 1 5 balobi on attend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens makambo ezo bana l'église balobi tozo yoka ke bozana kindumba débauche kindumba ya salite bayembi bakomi ba lesbienne bayembi ya bibali bakomi ba PD ba pasteur basimi soloka ba pasteur bakomi ko bima na bana bato na bana na bango moko na kati église
bana bakomo bimana basia batata na bango. Alors balobi boye, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Afin que celui qui a connu cet acte soit ôté du milieu de vous, pour moi, absent du corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et moi, mon esprit étant ensemble et avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Amen. Amen. Donc, c'est là. C'est-à-dire, Kindumba Oezo Salama Lelo l'église et Salama déjà Nakati ya Tangwakala. La livrée Batouana Satan. Alors, Bomoni, moi na moi si Oyo Azara na Canada. C'est là, nazo kende na spirituel kokata ngate. No otu na okende skweza makamza batinga sa. Moi na moi si Azara na Canada, o asala ka ba vidéo sexy Oyo édifia ka batute. De quel droit ayebi ngata monanga te ake ko finga nga ko selinga makam. Et c'est une lesbienne. Alors, na qualité na nga musai na Nzambe, na kabie na Satan. Na kangie mabondeli. Nzambe anyonga ye ti na 4e génération. Fi o basala kine émission azali nièce ya Kankenza. Azonga ayebi sabatu po aya na poto ye na Kankenza basala kine. Ponga na yebi. Et Kankenza azali président église de réveil ale kayeb sabino ba kisini ya Simba. Alors lelo ba pasteur wana nyos ko banda Kankenza kinsiami na groupe na bango nyonso oyo na ba oyo tu basali be mission wana na ba jimo na ba wana nyonso tu basali be mission na qualité na nga musali na Nzambe na kabi bango na Satan. Nzamba nyonga bango, nzamba beta bango, nzamba humilie bango, nzamba bimsango na poisa. Mwana mwasi wa Canada oya finginga, nzamba beta munoko na ye wana. D'ailleurs asa déjà na fiole ya ba démon. Nzamba exposé ye et carrière na esila. Parce que Congo Mikili ezali site ya ba collabo, ezali site oyo Kabila pesa mbongo ebele, basala ka ba émission ya insanité et ya ka ko édifier batute. Alors na batu nyonso ba sepela ki nango, na o balanda ki po nga mutu lokolanga, na ko landa mutazo azo finga batute. O azo kosa bino nyonso boyebi ka yebi ngate, makamutu alobi eza lukuta. Alors na bato ba sepela ki na kabi bango na Satan na qualité na nga musai na Nzambe. Donc eloko na yako sala lelo yango yo ngala kolobele o musute totala vie na bango ndenge continue. Soki nga naza na Nzambe te bango balakelanga. Mais soki nga naza na Nzambe oyo nyonso tu ba pasteur bandimi kutu te na limisi bango. Na limisi bandimi po ba yebite ba fanatique. Mais o aza pasteur o alekaki na TV alobaki asala ba simbi kisi ba simbi soloka balingi ba entraîner groupe ba batu nyonso tu oyo bazoke na bango. Donc na bandaki na Kinshasa na ba révélation ba poitalase na beta masolo oyo na beta ba sindi bato bayebi na TV na Kinshasa pe na yaki na Angleterre na silisi buso ba désordre nyonso zaki na Angleterre siko Nzamba meminga na niveau mondial yango muni apesa kinga révélation ya liwa oyo ezaki pona ko introduire na bato bayeba ki ya solo Nzamba zo bana kati nanga pe siko nazo kende na niveau international pona nini soki toke na Galate 3:1 toke na Galate 3:1 oloka makambo nazo lobawana ezali na Galate 3:1 balobi ba Galate babandaki na molimo basuki charnel nani aloki bino. C'est ce qui se passe lelo l'église en Kolo ya Congo église bandaki na esprit lelo église eza charnel bayeba ndenge ni mutakomi charnel bayeba mutakomi charnel ne lateli na ye soki musicien mokili akomi na talako soki musicien ya Nzambe akomi na talako soki musicien ya Nzambe akoti na studio azobwaka bato soki musicien Nzambe akomo bimana ba producteur soki musicien Nzambe akomo ko betsa concert akofuta mbongo bible lobi bato nyonso bazoyepa na nga baya ya ofele mutu nyonso to asalaka ba concert payant mutu nyonso to atekaka disque ya Nzambe mutu nyonso to asalaka album ya Nzambe me azoteka mbongo azotia na poche azali franc-maçon azali banda parce que l'œuvre Nzambe zandeni l'œuvre Nzambe ali osali musala Nzambe osali concert za ofele mo sengi offrande osali disque no le rebimi olobi bon disque o ne rebimi na koti na studio na futi mbongo tout mais les réseaux tekama na kozwa
sur 100% par exemple les disques PCO $50,000 aujourd'hui $30,000 au investir en on a aider ba orphelin ba opprimé ba bola bana balabala aujourd'hui 30% donc il y a un bon 70% au tient on a œuvre en Zambé 30% il y a yo parce que il faut couvrir ba frais il y a enregistrement tout mais lelo ba yembi o nyo surtout ba lobi baza ba yembi en Zambé bo tuna bango ba album ba tekaka mbongo wana basala na nini bazo somela ngo ba lupangu bazo balela ngo basi bazo somela ngo bilamba bazo somela ba voiture yango etindiki bango na posa ya nzoto ba ke ndiko signer ba pacte ya monde diabolique ndenge ba Michael Jackson ba signer po ete ba album na bango etekama po ete ba koma célèbre ba tiki nzambe ba pesi nzambe mukongo donc musique chrétienne na oyo ya koteka ekomi musique moko Illuminati ndenge moko na bato mokili yango moni bazali différence te bakendaka ba maison moko bakutana na banganga moko bakutana na biloko moko musique ya lelo soko tie musique ya Wera awa otie musique ya Patrice awa eloko ko différencier yango kaka ezangebe na rythme mais nyonso tout ezanango musique moko yango moni Koffi Olomide na Wazeka bazolo bana kimukolo babi pona nini bino musique ya chrétienne ezate musique ya mokili ate po bango nyonso ba se retrouvera na ba maison moko bango nyonso ba bala na butu pe na moy yango bazondima te ke bango basalela Nzambe po bango nyonso bazala ba maison moko bazala na maison moko pe ba se comportera ndenge moko voilà. OK. Maintenant l'homme de Dieu le messager et son message peut-être ba yembi na biso bazana ignorance na parce que peut-être bazana ba encadrer ba homme de Dieu o ba ko encadrer bango te ko zongisa bango na liloba ko talisa bango parce que soki totali kaka Bible wana balobi musique ce musique penza muto ayebi secret ya musique ezali diable musique euta pana nzambe tanga bwakaki diable atika ke na ba dona enyonso alors secret ya musique diable muto azana secret wana na yete na place so ko sunga peuple bazolanda biso ouais mais nani Lucifer azaki chargé à musique en Nzambe les nzamba bengani abotoli grâce te akitaki na grâce nyonso tout soko Lucifer akenda siko ko retrouver ba chrétien na ba pasteur lelo ba père nyonso tout ya réveil ya o balobi baza ya père réveil na pesi Albert Kankenza ozali président ya église de réveil ya Congo na pesi un mois abimiselanga liste ba pasteur nyonso ba na sida ba oboma bat soka abimisa monte na obimisa liste wana oyebi ke na Kinshasa oyoko pasteur akomi ambassadeur de la paix pasteur akomi boy nzoka ezalaki intronisation ya Illuminati bambenda iba yako latsa bango wana otonisa batna stade o azokoma ambassadeur de la paix nzoka ezalaki intronisation ya Illuminati ba pasteur belé oyo tout bazana ba église aminene wana ba père de réveil baza ba Illuminati bazali ba franc-maçon baza ba pasteur nzambe te alors musique nza sata akoti siko na kati ba pasteur wana pe na kati ba yembi omona lelo ba yembi yebisanga ba yembi elateli na bango comportement na bango yango zomona orchestre liboso oyo banda ko beta musique na Congo za Vox Day ata moko abongama te parce que Vox Day bazaki ba pakano ba bongama te ti lelo ba yemelaki nzambe me ba bongama te parce que bato wana ba ngwanda pesa ba mbongo ngwanda zaki na ye mutu azaki mutu ya nini ya gouvernement azalaki mutu ya sécurité azwaki ba jeune wana po a récupérer pouvoir a récupérer système ya information tout et tout bazaki ba pakano ti lelo batikala ba pakano ata moko abongama te alors bato wana nyonso tout ba kota lelo na musique lokola loyenge esprit ya Satan eza na kati na bango yango lelo zomona bazo esalela kombo ya nzambe mais baza basali na nzambe te bazali ba musicien chrétien mais bazali ba chrétien musicien te so bazali ba chrétien musicien tunga to mona nzambe rendre ale moleto hommage moni ndenge à se comportaki bien kazaki pe na berère mais azaki moto na nzambe parce que Eden parce que banzembo ayebi pelisa moto eza ba révélation oyo nzambe atiaki pona ko libérer mboka pe yango moni ba bomaki mais ba oyo nyonso batikali mais magia kofi moto wana ezo continue ba oyo nyonso tu batikali baza bato ya satana bato ya soloka na lobaki ba vidéo ko bima ba témoignage ko bima tozana on a débit nzamba zo bimisa bango poisa bokomona ndenge ba suka OK maintenant bokolim sanga ba ndeko o boza kolanda biso maintenant mutu na nzambe tomoni bato bazo benga yo tu basai na nzambe musupi bazo benga biso pe nzamba lobela ki biso tout mais pourquoi pas basai na nzambe na pe bakwa pe ko bima baloba pourquoi pas ba ko koloba kaka yo nde message wana oyo ko pesa beto zo mona ba on pe ba so ko benga bon na omoni eloka liboso po yebake biso tozu molimo ya nzambe molimo ya nzambe ezotindika biso tobanga te
molimo na nzambe ezotinga biso to ba vérité to banga te to ba vérité parce que moto aza na molimo na nzambe azali mokonzi ya bato tu balobi l'homme spirituel juge de tout mais na milieu oyo ya bapharisien bazali na hypocrisie makasi so otali lokola moto lokola Patrice moto asala campagne ya kolakisa ke musicien oyo aza mabe musicien oyo aza ndumba oyo aza boye tolingaka ete abetaka na baorchestre te asala bote ye moto asala campagne wana mais soki yo okufi lelo